ai etumba na ngwaka opika pende di eloko yango bozelaki eye sango ya mokwake ya mbiji mpo na bino nyonso baressortissant sud ubangi bana ya gemena ya bino yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo amesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba na ngwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili mona pendima lelo asopeli bana gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala. Vendredi elamu na mabote na bino tebiki bozali ebele pembe na ba poste téléviseur na bino pona kolanda info lingala journal ya peuple pona peuple tikato fongola basango na biso pona koyebisa bino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki jeudi 26 octobre na palais de la nation ba lettre ya créance ya 3 ambassadeurs oyo baza accrédité plutôt na République démocratique du Congo héritier Mapinde mi reportage. Moto ya liboso ya kokutana na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Ingo Herbert, diplomate allemand avant RDC azalaki ambassadeur na République fédérale d'Allemagne na Côte d'Ivoire de 2020 à 2023 pe na Burkina Faso de 2018 à 2020 ye azalaki le sous-consul général na Nigeria de 2015 à 2018 ambassadeur adjoint na Afrique du Sud de 2008 à 2012 pe na Tanzanie de 2005 à 2008 azalaki pe travailler na ministère allemand na ba affaires étrangères locaux la directeur de service Allemagne et répondre coopération structurelle et longona RDC depuis accession na magistrature suprême ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na 2019 pe atikali lisusu partenaire moko fiable pour na kimia sécurité stabilité et cohésion sociale na République démocratique du Congo. Ensuite président de la République ayambaki ba lettre ya créance ya Apollinaire Mogombaye ya République ya Tchad ye a travaillé na ministère tchadien ya ba affaires étrangères local directeur ya cabinet de 2020 à 2022 directeur ya coopération pe ya organisation internationale de 2018 à 2020 azalaki pe directeur chargé ya mobilisation pe ya coordination ya ba ressources extérieures na ministère ya économie pe ya plan de 2007 à 2008 Tchad azali ko entretenir ba relation d'amitié et longo na RDC et se renforcer le soso na désignation ya président Tshisekedi na 2022 local la facilitateur na crise tchadienne na communauté économique des États d'Afrique centrale CEAC na mokuse na juillet 2023 chef de l'État asalaki mission moko na Tchad kati na yango akutanaki na homologue na ye Mahamat Idriss Déby pe ba représentant ba parti politique ya société civile pe ba confession religieuse ya gouvernement pe ba partenaire ya Tchad. Enfin madame Maryse Gulbot ya Canada ye a présentaki pe ba lettre ya créance na ye et pa ya chef de l'État ye a travaillé na ba ambassade ya Canada na El Salvador 2015 à 2019 Guatemala pe Pérou et longo na Chili ye akumaki na ministère canadien ya ba affaires extérieures na 1993 et pa wapi a travaillé na ba direction pe ba relation et longo na Amérique du Sud Amérique centrale pe ba Caraïbes Bosimba ke Canada azali ko s'efforcer pour na ko renforcer ba lien na ye et longo na RDC mingi na ba secteur oyo ezali lié na ba droits de l'homme en particulier pe basi en général et longo na ba fi gouvernance démocratique pe état de droit. 3 diplomates oyo bazi ba fonction na bango pendant que RDC azali ko bongama pour na ko kende na ba élection na décembre ezali koya. Totika la kaka na présidence pour na ko signaler binondenge chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki pe lisusu Jean-Luc Malenchon homme politique français pe leader ya mouvement la France insoumise héritier Mapinde mi reportage. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki jeudi 26 octobre na palais de la nation Jean-Luc Malenchon oyo azali homme politique français pe leader ya mouvement la France insoumise balobelaki situation sécuritaire na est ya République démocratique du Congo alobi aye kotalisa bonde konaye pene ya peuple congolais na moment moko motonyo soyebi difficulté ezali makasi RDC azana responsabilité mon côté
puisque azali ko respecter ba engagement ya cesser les faits ndenge Malenchon alobi na masolo na bango elongo na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayaki mardi na Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo, ye aye koloba makambo etali troisième pe dernière élection présidentielle oyo euti kosalema na France, accompagné na 3 députés ba membres ya commission ba affaires étrangères ezalaki mingi Carlos Martins Bilongo pe député français d'origine congolaise, Elia Valdoïse pe Nadège Abomangoli oyo azali Elia Saint-Denis pe Arnaud Legal député Elia Valdoïse oyo pona compte ya mouvement La France Insoumise, ba député oyo bazali ba signataire ya proposition moko ya parlement français oyo bazali ko condamner intrusion pe d'exaction nyonso ezali ko salema na ngambu ya Rwanda pona territoire ya RDC, a expliqué boye Jean-Luc Malenchon alobi bazan intention na bozongi na bango na France ya kozwa intention pour que proposition oyo ezala présenter liboso ya Assemblée nationale française ndenge alobi leader ya mouvement La France Insoumise azali kotelemela reprise ya activité militaire pe ya agression au moment RDC azali kobongama pona ko organiser l'élection na ye alobi azali kozela condamnation ya France na résolution oyo ekozala présenter et pa ya ba collègue na bango esengeli ba saisir Rwanda boye pays ya francophonie ya monene kati na mokili mobimba esengeli azana kimia po a organiser l'élection na ye boye Malenchon alobi Rwanda affiché intention na ye ya ko déranger l'élection na République démocratique du Congo, tomoni que volonté de libérer oyo ya ko perturber mécanisme ya fonctionnement pe ya démocratie ezali manière ya ko prolonger remise en cause ya souveraineté parce que souveraineté ya mboka ezali ko talisama na élection. Jean-Luc Malenchon a talisipe a lancé appel na ye na respect ya ba engagement oyo ezwamaki epai ya bato nyonso pona processus de paix bazali ko souhaiter ko zongela cesser les faits pe ba accord nyonso oyo ezalaki signé na lombango penza pe Rwanda atika makambo na nyonso mabe oyo ye azali kosala elongo na Paul Kagame, leader ya mouvement La France Insoumise alobi bazana RDC pona séjour moko ya mokuse bazali ko prévoir ko participer na activité politique, académique pe culturelle elongo na activité humaine awa na République démocratique du Congo. Na primature esengeli koyeba ke Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde abuklaki séjour na ye na Bruxelles kuna na Belgique epai wapi azwaki part na forum global Gateway oyo esalemaki du 25 au 26 octobre 2023. Nadine Assona, reportage. Liboso ya bapandisango chef ya gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kenge atalisaki ndenge akendaki ko représenter chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kuna na forum global Wetney oyo esalemaki kuna na Bruxelles epai wapi ezalaki tenu sous la direction ya Union européenne epai wapi balobelaki ba terme ya initiative ebele ya bamboka ba se retrouvaki kuna pona ko discuter nanu na oyo etali ba question ya transport numérique yango elingi koloba accès na internet na niveau mondial pe particulièrement na Afrique na oyo etali RDC kozwa plus ya ba disposition pona fibre optique et pas yuapi ba aborder ba question ya énergie pamba te balingi ete ba énergie ezala propre pe énergie moko ezala des sources renouvelables na ngonga oyo bazali kolobela pa question ya climat. RDC a se présenté comme pays solution pona bazamba na ye. Troisième aspect oyo ba aborda ki na forum oyo ezala ki question ya ba minerais oyo ezali ko participer na transition énergétique pe RDC azali ko faire partir na ba pays regorgeux plus ya ba éléments notamment ya cobalt, nickel, lithium pe basije ya ndenge na ndenge. RDC a annoncé que azali kozela Union européenne a se présenter lelo comme étant partenaire oyo alingi ko accompagner développement na chaîne de valeur ba pesaki modèle ya partenariat oyo bazali na yango na République Serre ya Zambie et pa wapi balingi ko développer elongo na zone économique spéciale oyo kosala ke RDC atombwama à travers ba batterie
crédit kasi na objectif final ya kokende non seulement na ba bactérie yango moko kasi pe lisusu ko sala ba véhicule électrique kuna basengi alternative pour na ba question oyo bazali nango na problème ya crédit carbone notamment pour na koyeba ete ba investissement ba ya na cadre légal pour na ko préparer transformation oyo ekosalama na niveau ya République démocratique du Congo. Ezalaki na occasion wana ya ko matérialiser ba discussion oyo bazalaki nango na Union européenne. To changer chapitre pour na koyebisa bino ndenge président de la commission électorale nationale indépendante Denis Kadima a présidé qui jeudi 26 octobre séance de travail et l'ongona délégation et la fondation internationale pour les systèmes électoraux Oyo Ekumba Makina président na yango Stéphanas Kande héritier Mapindimi. Réunion et travail Oyo et les cas qui na présence il y a deux vice-présidents. Bienvenue Ilanga Lembo, P. Didi Manara Linga, rapporteur Patricien C. Yamoulela, P. rapporteur adjoint Paul Mouindo Moulemberi, P. secrétaire exécutif national Toto Mabiku Totokani. Premier responsable, il y a IFES, partenaire technique et financier, il y a centrale électorale, apprécier d'efforts où ils allaient déployer et pas y a seni pour na comme manandenge amalamu processus électoral, boye souka na yango ils allaient présidentiel coupé na ba législative communale il y a décembre 2023 à lobby bazane sengo na masolo o ba beti elongona président Seni accompagné ba membre ya bureau nae en tant que ba partenaire technique ya Seni ba yé pour na kota la évolution ba préparatif ya ba élection séance de travail oyo bango basali édifier bango davantage ba moni détermination ya équipe oyo président Denis Kadima azali ko diriger ba kani ko gagner Paris ba moni ke na progression ya processus électoral oyo tozali ko poussa na pene ya date le 20 décembre 2023 oyo élection ezali prévu objectif ezalaki pe koye bandenge nini IFES akoki ko intervenir na cadre ya partenariat oyo ezali ko exister depuis longtemps Seni a sali déjà makambo ebele lokola enrôlement pe fichier électoral tina lelo bazali koko bakaka kobongama pona ba élection oyo ezali koya boye balobi ba féliciter président Denis Kadima elongona équipe nyonso bazali pene na ye pour na effort oyo bazali kosala ezalaki vraiment facilité na mikolo oyo doute ezali lisusu te tozali ko se diriger vers l'élection oyo ekosalema na mois de décembre ndenge Anthony Banbiri atalisi avant azwa commande l'institution oyo Anthony Banbiri ye azwa kibongo carrière moko ya makasi na ONU pe na ba gouvernement des États-Unis et directeur principal ya démocratie ya ba droit de l'homme pe ya ba opération internationale na conseil national ya sécurité na 2000 na 2003 conseiller politique principal na kati ya groupe de travail oyo ezali kolobela ba Balkan pe na ministère ya défense ko ba 98 kino 2000 de 2009 à 2016 azalaki sous-secrétaire général na appui ya ba mission pe titulaire ya maîtrise en droit pe diplomatie ya Fletcher School oyo ezoni bongo ezali kolobela mingi na université Tufts ya diplôme d'études supérieures pe institut universitaire ya ba hautes études internationales ya université ya Genève pe azana licence na sciences politiques pe ya université ya Tufts. Ba reporter ya Info Lingala journal la peuple pour na peuple ba kutana kina secrétaire général ya autre vision du Congo maître Magloire Kasongo ye alobelaki ba ambition na ye pona bana ya funa bolanda ye na micro ya Igor Ting. Ngaza mwana ya funa véritable. Ngaza mwana ya funa oyo azande kendeketea. Ngaza mwana ya funa véritable. État major na nga base na nga ya makasi eza na kati ya funa. Ele oyo nga na longa funa lobite. Na za na kati ya funa. Donc mabele na nga ezali funa. Pasi ya bana funa toyebi et tokobunda elongo pona ko relever ba défi wana pona ko silisa ba pasi ya bana ya funa mais comme ambition na biso ezali au niveau national tokobunda pe pona mboka Congo dans son ensemble en tant que député national. Je crois il y a beaucoup de choses à faire. Toké na parlement ko la té tokende pona réellement ko booster ba réforme ya makasi oyebi ke mboka Congo ezali na ba problème ebele oyo il faut ba député ya makasi oyo de 1 bazo comprendre la vision ya oyo bazo kende kosala à niveau ya parlement toyebi que nous avons un problème sérieux ya emploi na kati ya mboka Congo na niveau ya parlement nous allons travailler pour na ko booster dynamique wana kuna ko équilibrer les systèmes na biso ya emploi na kati ya mboka Congo na niveau ya parlement to kende pour na ko booster pote bala ko faire prévaloir
classe moyenne na kati ya mboka Congo. On en parlait beaucoup dans le cadre ya ba discours. Mais sur la kati ya parlement mokonzi ya mboka ça leva option pour le teba kokoma na niveau wana kuna. Mais député accompagnement na bango na vision ya mokonzi ya mboka wana kuna ezalaki un peu limité. Mais nous qui avons compris que Congo pour se développer, il faut vraiment émergence ya classe moyenne. Je pense que nous na parlement toko booster bakomona ba idée eux makuna niveau ya parlement bakomona ba français eux beta ba niveau ya parlement. Je pense que ba comprendre que non, il fallait qu'il réellement comporter choisir bato ya boye pour ba réellement ko apporter développement dans le Congo. Donc on a parlement tokeno la tene ntoloba nous irons travailler pour le développement dans le Congo et je vous rassure que Erosimba pour tokene kuna pona réellement ko travailler sur le plan social, sur le plan économique ya mboka na biso, sur ba donner oyo sala que non Congo et bana ko se développer dans ndenge malamu. Honorable Nero Mbungu azalaki surpris na visite moko ya kafu ya ba veuve ya ba pasteur ya CAC Kisenso basala ki na résidence na ye héritier Mapinde mi reportage. Oyo azalaki vraiment surpris mercredi 25 octobre 2023 na présence moko inattendue na résidence na ye ya ba veuve ya ba pasteur ya 18e communauté évangélique de l'Alliance au Congo. Bango bautaki na ba coin ebele ya capitale pour na visite moko de prière et pa ya honorable Nero Mbungu. Bango nyonso balataki ba uniforme ba invokaki kombo ya Nzambe mokeli na likolo pe na se po ete aye bana kopesa santé de fer et pa ya mosali na ye pe mwana na ye honorable Nero Mbungu. Bango batenaki vraiment kokutana na ye après retour na ye na mikili ya poto et pa wapi akendaki mikolo eleki pour na contrôle médical. Bosimba ke visite ya prière oyo bango ba effectuaki ba veuve ya ba pasteur ya CAC Kinshasa ezalaki pe marqué na louange pe adoration ezalaki bongo façon pour na bango ba yeba na kosambela liboso ya mfumu banga moyo pe ko remercier Nzambe po ete a permetaki na mwana na ye honorable Nero Mbungu évangéliste itinérant ayeba na kozonga na ville ya Kinshasa mabele ya bankoko na nzoto makasi Maracas na maboko candidat député national na circonscription électorale ya Moamba pe provincial na Kinsenso honorable Nero Mbungu alobaki azali vraiment honoré na visite surprise et maman oyo yepe a réservaki accueil moko chaleureux et pa na bango kaka na occasion na bango pe ba veuve ya ba pasteur ba promettre ko continuer ko sambela Nzambe po ete honorable Nero Mbungu fumabanga moyo azala toujours en bonne santé. Pour la législative, il y a décembre et Zalikoya, Bango va promettre que va soutenir le 5 fois élu à ville à Kinshasa, honorable Nero Mbungu Fumabanga Moyo. Bavol ya Kinshasa Gemena Kinshasa et si ebandi à travers Airbus A320 premier vol et salemaki kitoko kuna na aéroport ya Gemena. Nadine Asona reportage. 50 nde ezalaki Air Oyo Airbus A320 ya compagnie africaine d'aviation CAA na bokuse et kitaki pona mbala liboso na aéroport national ya Gemena depuis bakangaka escale Oyo na 2016 na pied d'avion tomonaki maire ya Gemena Jacob Luba ya Mbuka Oyo asaluaki commandant à bord Lick Scripsens na ba membre nyonso ya équipage avant amema bango po ba saluer ba chef coutumier ya ville ya Gemena pe bato ya nzinga oyo ba entouraki président national ya association socio-culturelle Ngambe Bouclier Mbaka Emmanuel Ngbali Gaza oyo ba bundi makasi elongo na ba autorité provinciale ya Sidubangi na fête ya Sidubangi pona ko convaincre hiérarchie ya CAA po bandima ko servir ligne aérienne oyo kitoko. Merci à la hiérarchie de la CAA qui finalement a accepté de répondre positivement à notre démarche. Nous remercions les ministres du Transport et de la Communication qui ont mis en conformité. Nous remercions également et nous remercions toute la population qui nous a soutenus. Toute la population qui nous a soutenus pour cette démarche. Ambiance ezalaki total na aéroport ya Gemena population bayaki ebele oyo babinaki na rythme ya groupe folklorique Gazawili.
elandisamaki na visite ya avion na kati epai ya bachef coutumier pour na rendre compte ya confort pe capacité d'accueil nango pour na premier vol oyo bondi melangake CAA azalaki na 123 passagers na arrivé pe 92 na départ ya Gemena oyo ezali penza motif ya fierté pour na chef ya escale Monsieur Longondo GG. À la joie pour la journée d'aujourd'hui puisque mon patron m'a honoré. Je suis en train de rassurer la population que nous sommes là. Donc on a organisé 2 vols par semaine. Je sais que si plus on va augmenter le trafic, nous allons aussi modifier. On va ajouter encore un autre. Voilà la seule promesse que moi je paie, que nous sommes avec vous et nous allons desservir la contrée du sud du Bas. olinga kokene na États-Unis pour na développer ya mbula oyo esika ezasi moko bokene na lumbango na ba extension nyonso ya cyber Eric ya ville ya Kinshasa. Nathalie Kaila reportage. Nini yango lisusu boye kondeko ozalaka boye menini boye ko isangai malembe teko ya Kinshasa ofandi na 24 communes pe na ba province to pe na Brazzaville yeba yango ke masolo ya développerie édition 2025 ici est parti du 4 octobre au 7 novembre 2023 yo mazuwa ici ya Pongwami yaka kotonte chance na yo autre occasion ya komona États-Unis d'Amérique mboka ya oncle Sam grâce ya Nzambe Kobo yaya pe mokontina masolo ya développerie na Afrique centrale mobiba yeyo ADG Eric Mwamba patron ya bagence de voyage Eric Travel oyo ekanga masolo na Kinshasa ya kosambesa te na $5 ya poma par personne papa maman mema famille na yo mobimba mpona kotonte chance yo mpe bamenga yo kanyon awa condition eza te awa na bagence de voyage Eric Travel bazali baspécialiste na développerie na Congo mobimba grâce ya qualité pe traitement ya photo matériel ya kitoko pe bagent expérimenté bazali baprofessionnel okanisi esili lufunuti na bagence Eric Travel prise en charge la peu famille d'accueil ezali 100% assuré et chaque année plus de 1500 gagnants babimaka awa tala ba preuve. On a compété de développerie na bagence Eric Travel yaka na badresse oyo na Mikonga na commune ya Ntele ozali sur boulevard Lumumba numéro 44 na quartier Mikonga na commune ya Ntele référence CCT non loin ya alimentation régale na Victor 1 na Matonge avenue Victor numéro 20 en diagonale na maison communale ya Kalamu bongo na Victor 2 na commune ya Kasavubu yoswami sur avenue Bongandanga numéro 2 na commune ya Kasavubu na kati ya immeuble PP Center bongo na rond-point Ipen dozali sur avenue Marine numéro 1189 na quartier Ngomba Kikusa na Binza Ipen en face ya entrée principale ya église de la Porte na commune ya Limete dozwami na avenue 11e rue numéro 119 quartier industriel référence CFR na Kitamo magasin avenue Kasavubu numéro 3 na quartier de l'Ipak na commune ya Ngaliema référence rond-point Kitamo magasin aussi Katena supermarché Facebook bongo na commune ya Masina na Tchangu ozwami sur boulevard Lumumba numéro 38 quartier sans fil na commune ya Masina référence entrée Kimuta Oza Mobimba. Na culture sengeli koyeba ke RDC ezali en deuil et uti bon ko bungisa guitariste moko monene na kombo ya Rigo Star oyo akufaki mokolo ya jeudi 26 octobre na mboka Paris bolanda mwa parcours na ye elongo na héritier Mapindemi.
monde musical ya République démocratique du Congo ezali vraiment en deuil. Musique congolaise ekufeli lisusu guitariste ya munene oyo a contribué ki makasi pona komata ya rumba ya République démocratique du Congo ezali bongo Rigo Star kombo na ye Bamundele ye akufaki jeudi 28 octobre na Paris kuna na mboka France na sima ya bokono ya tango mokuse na âge ya 68 ans d'après communiqué ya Asbel les amis de la culture congolaise oyo ezwami na France. Information oyo ezalaki pe confirmé et pa ya famille biologique ya Rigo Star oyo akufi na âge ya 68 ans ndenge information oyo etalisi. Musique ya République démocratique du Congo est commis vraiment endeuillé et perdre moko ba meilleur guitariste na ye oyo a travaillé makasi pona komata ya rumba ya République démocratique du Congo. Bosimba que sur le plan artistique Rigo Star azalaki guitariste moko ya renommée internationale na ba anal na ye kombo etikali gravé parmi les précurseurs pona afasonaki guitare solo pe rythmique na histoire ya rumba ya République démocratique du Congo. Bosimba ke doate na ye eyokana na ba meilleur tube oyo esala succès na ba répertoire musical ya RDC kubanda na ba année 80 kino ba année 90 ye a travaillé ki presque na ba grand nom ya musique ya République démocratique du Congo. Tokoki kotanga Seigneur Lei Tabulei, Kanda Bongo Man, Papa Wemba, Joski Kiambukuta, Bozi Boziana, Kofi Olomide, Madilu System, Mbiliabel, Pototanga Kakabango. Au-delà ya collaboration na ye elongo na ba poids lourd ya rumba ya République démocratique du Congo, Rigo Star Bamundele a contribué ki pe makasi na komata ya Papa Wemba, Kofi Olomide, Mbiliabel pe misusu. Rigo Star azalaki musicien moko pe guitariste munene oyo amemi mingi na élan musical ya groupe Viva la Musica ya Papa Wemba et pa wapi azalaka premier soliste attitré. Ye a travaillé pe mingi elongo na Kofi Olomide avant création ya quartier latin Peredi Amisi. Ye azwaki na maboko carrière ya Mbiliabel tango alongwaki na orchestre Afriza International ya Seigneur Rochero Tabulei na album Phénomène. Boye esengeli koyeba lisusu ke balbum ebele esala pe succès ya fait abeti masikini tango azalaki na Paris ezalaki travailler et pa ya Rigo Star azali motomoko ayebaki vraiment musique ya République démocratique du Congo. Rigo Star Bamundele abotamaka le 28 août 1955 na Kinshasa. Kombo na ye vraiment Bamundele Rigobert ye azalaki auteur compositeur pionnier ya rythmique soukous ya République démocratique du Congo. Boye parcours na ye etalisi ke a constitué ki pe discographie na ye moko na ba œuvre musicale ya auteur moko ya makasi. Album na ye attention ezali album na ye oyo ye asalaka abetaka solo pe ezalaka interprété et pa ya chanteur Sam Mangwana leader vocal oyo ebimaki na 1998. Protivap ezali potopoto ya kitoko pona santé ya bana ozala mukolo to pe mwana muke okoki na okomela yango. Stéphane Skande. Ah merci, ya buinde bana nyoso baza kuringa à la pochette. Vous allez quoi mais Protivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bote na bodo la Bino. Mama kansa bomba bonga. Bona bana na yo ba kumarukura bana oyo. Faut laisser kabango poto Protivap. Et ça ba pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah ba sisi kulia ya bango Protivap. Ba bandi ba dansi na bango ya ba bébé pro. Tala. Ba yango. Chante kitoko ntoto makachi. Tukana mbimbi. Oyo tukana mbimbi. Makusa. Protivap. Poto kitoko pona ba bébé pro. Totiki bongo place na info ya ba journaux na mongongo ya héritier Mapindemi. Mbote pe boye bulamu na info ya ba journaux to fongola yango na journal La Bonne Gouvernance concert a commis alobi
Boye Malenchon, Jean-Luc Akani ko frappé proposition moko ya résolution pour na ko condamner Rwanda na soutien oyo azali ko pesa et pas ya ba rebelle ya M23 boye homme politique français oyo azali leader ya mouvement La France Insoumise ye ayambamaki mokolo ya jeudi 26 octobre 2023 et pas ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndena masolo na bango ayaki kotalisa intention na bango ya komema proposition oyo na Assemblée nationale ya France pour na ko condamner Rwanda na misala mabe oyo azali kosala pour na ko agresser République démocratique du Congo. La tempête de tropique na ngambu na ye abeti masolo ya audience publique oyo ezali kosalema vendredi pour na 3 requêtes na invalidation. Il y a 2 candidats présidents de la République. Boye cour constitutionnelle a co-siégé mokolo ya vendredi 27 octobre 2023 pour na statuer na makambo oyo pambate Noël Chani na ngambu na ye atakaki Moïse Katumbi Chapwe pour na likambo etali nationalité. Boye alobi Moïse Katumbi Chapwe azali ko détenir nationalité congolaise na ndenge ya malamu te. Na ngambo mosusu Seth Kikuni yepe atakaki chef de l'État en fonction Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na makambo etali prénom na ye. Boye na oyo etali bongo ba réponse ya cour constitutionnelle ba congolais nyonso bazali nde kozela yango. Na ngambo mosusu na journal La Prospérité abeti masolo kaka ya makambo etali Moïse Katumbi Chapwe epai wapi azali ko détenir certificat ya nationalité congolaise. Concert La Prospérité alobi Moïse Katumbi Chapwe et Longona ensemble pour la République ba lancé cri d'alerte epai ya président ya cour constitutionnelle pour na ensemble pour la République ya Moïse Katumbi Chapwe balobi Moïse azali bongo na certificat ya nationalité congolaise en bonne et due forme ye atikali kozala na nationalité mosusu te bazali kosenga cour constitutionnelle aiba na kokata makambo oyo na ndenge ya malamu. Na sport totikali kaka na même journal La Prospérité concert abeti masolo ya match ya Mazembe abetaki mokolo ya jeudi 26 octobre 2023 kuna na Tunis na mboka Tunisie pour na compte ya African Football League. Mazembe aza éliminé apolaki 3-0 liboso ya Espérance Sportif ya Tunis. Boui na match aller Mazembe alongaki na 1-0 boui score oyo elongoli Mazembe na quart de finale ya African Football League ye akobeta demi-finale te. Voilà na information oyo nde tosoki se info ya ba journaux ya poko ya lelo otika la malamu. Merci héritier Mapinde mina info ya ba journaux bo comprendre et toko mina suka soki bo sepela kina journal ya mkola lelo bo pesa bongo. Merci na Igor Tingi o azalaki na sima ya caméra montage et kumba makina Christian Kiangibeni pe Fabrice Lundombi supervision et kumba maki bongo na héritier Mapinde mingana bino tokutani mkolo ezali koya. Au revoir. Ai etumba na ngwaka opika pendedi eloko yango bozelaki ye sango ya mokwake ya mbiji pona bino nyonso ba ressortissant sud ubangi bana egemena ya bino yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo mesana kopesa bilengi azongisi ba vol na ville ya Gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi ba vol vers Kinshasa Gemena Kinshasa kasi ba vol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba na ngwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon. CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili mona pendima les lois sopeli bana Gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala.